Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir, ça fait longtemps. Tant vraiment, il mon live, vraiment. Ils ont c'est Rebecca. Tant il tant on a nyonso eleki biso na prière. Faut pousser na kana présence en Nzambe makambo eza ebele ya koloba pe ya ko témoigner bolamu Nzambe. On a o Nzambe azo salela biso. Donc eza grâce ngulu biso tozwi libaku malamu koyeba mwana na Nzambe. Oyo azali Nzambe, Jésus de Nazareth, notre maître. Donc ata ya bingi yo po kolanda nzela ne pe kokota na champ na ye. Vraiment diable tikaka facilité peut-être pour na des jours alaki na kana ye. Vous allez ko servir ye mais du coup vous changer quand. Donc le diable vraiment a combattu moto wana akasi. Donc sou ko servir ye na ndenge nini. Ko servir diable eza bandenge belé. Mutu musu akoloba naza ndoki te na pomboa te na butu na liaka batu te na salaka nanga eloko mo te na kendaka loge te na kota nganga te kisi te naza serviteur to servante ya Satan te non. Ko salela Satan ezali okoko ozala osalela Satan mpona azala bref mais yo moko miyebi te ke ozo servir Satan. Donc mokolo kotika okoti na vie ya sanctification nde mokolo oyebaki na nde osalela Satan. Donc oza jeune fille ozotambola na impudicité, ozotambola na baavortement, ozoyiba biloko ya bato, ozokosa, ozosala mabe. Bible ezoloba le père des mensonges c'est le diable. Biloko wana nyonso ntongo ozosala nango eza bafui bambuma mongo na Satana. Parce que biso pe na molimo mosantu ye paza na bambuma na ye. Donc c'était ça bref. Donc soki na tangi makambo wana nyonso eza nzela ose Rebecca bande kotambola. Mabe oyo nga na tangi eza na moko te nga na sali te nyonso na sali. Donc tona ye na ka Nzambe Nzambe abengi nga na servir ye. Donc tona bandi kaka kotia makambo wana misala ke natosa voix Nzambe mongongo ya Nzambe na lala na butu na lota ye moko Satan azoyebisa ngai okanisi ko s'échapper nga kaka boye facilement na pete boye nayebaka te naye koyeba ngo nde lelo na vie na nga ke nazalaki osalela Satan sake nayeba parce que ntongo ozolongola bazemi ntongo ozoyiba ntango ozokosa ntango ozotambola na droit chemin te ozosalela Satan sake oyeba. Akumisi Nzambe alonga masumu na ngomba Golgota oyo aza nkuya ya kokangola na kati ya molili na puissance ya Satan amemi yo na puissance na inyaki lui. Nzambe a changé identité spirituelle nanga, a changé façon nanga komonela makambo, a changé conduite nanga. Donc aza Nzambe ona pambolaka mikolo nyonso nakumisaka ye po aza bien mpona ngai. Soki ye te nakufa mais grâce na ye naza na bomoi nazopema. Donc c'était ça bref. Ennemi abwakaka maladi batiaka bamaladi na nzoto ya bato. Donc faut luka délivrance. Nzambe ata abengi yo elobi tosambela te Nzambe balukaka ye toujours. Alingaka mpe bato oyo abengi amona nde balukaka ye nde badoraka ye nde bakumisaka ye ndenge baelevaka ye. Donc importance ya Nzambe fo yeba yango. Façon oyo koyebela Nzambe nde dimension mpo okumisa ye. So oluki oyeba ye makasi na mozindo façon na kokumisa Nzambe mpe ekochange. Donc Nzambe azwa lokumu na oyo bolamu asali biso nyonso ba oyo totiki mabe tokoti na bonzambe mpe tokomi kobanga kosala mabe wana totiki yango. Papa napesi yo lokumu mpo toza Nzambe obongwani te. Lokumu ezonga epai na yo Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaac, Nzambe ya Jacob. Azali Nzambe aza fidèle na pamboli yo mpo toza malamu bolingo na yo kolo eleki monene na vie na biso bana na yo. Merci Seigneur pour longoli biso na puissance ya Satan omemi biso na puissance na yo Nzambe. Lokumu ezonga epai na yo kolo
nzambe asali nga Rebeka lelo na changer conduite na pamboli yo mpo soki yo te mosusu aza tozobikisanga na bamalade ozolongisanga ozopesanga victoire tika lokumu ezonga epai na molimo mosantu le paraclet dispensation ya suka yo nde olobaki okopesanga mayele ya kolobela yo psaume 32 olobaki na koloba kaka oyo euti epai na yo yo nde opesanga nakoki koloba na peuple na yo tika te yo ozala molobeli na nga tika te ozala motambusi na nga bayeba kolanda video Seigneur okamba bango Seigneur Jésus de Nazareth zala na mutu nyonso papa oyo akoyoka video oyo Seigneur oyo akolanda video tika te Yesu ozala na ye pesa ye discernement sunga ye papa bao mpe baza na mabe bayeba kotika mabe repentance eza mpona biso nyonso papa simba mitema na bango souffle molimo mosantu oyebisaki nga oyo eza ntango na yo Joël ide tika te okamba peuple na yo okamba libota na yo na kombo na Yesu Masiya bomba biso na makila na yo baflèche bataki eza na mosika faire comprendre bana na opesa bango esprit ya discernement mpo bacomprendre message oyo amen. Nzambe azali nzambe abongwani te lokumu ezonga epai na ye nzambe ya Abraham ya Isaki ya Jacob nzambe abengi biso na nzela na ye tosala mosala na ye nabengami ndenge bao babengama bamisu bamibengama bango moko bamikota makambo bango moko malgré eza pasi mutu oyo nzambe abengi atremblaka alengaka nzambe nde azoyebisa Josué prends courage fortifie toi donc nzambe nde azoyebisa Gédéon rend victoire otela batata na yo donc c'est Dieu là qui donne la force ya kolonga père mona kobanga kotremble na ebandeli omona kokoka te omona me ye mo molimo mosantu akoyede yo soki akotie pa ya ye kosunga yo donc c'était ça je pris le temps mais bamessage eza te kezangi parce que bana na nzambe oyo babengama nzambe alobelaka bango même avant bakota na champ nzambe abanda opesa bango bamessage kala nzambe apesa biso mémoire ya kokanga mpe mosusu kokoma donc esaki okota na champ donc bamessage ezala te ka okotima mo bandi ozwa nzambe alobelaka biso nyonso nanu liboso azopesa biso bamessage azolakisa biso donc bamessage eza ebele ya makasi na kokoma mpo liboso na ndako obanga liboso na nomona okoka te liboso na nomona kolenga kotremble me nzambe alongoli somo wana nyonso panda sa naza bamessage ebele ya kopesa me tande eza vraiment pasi mpona nini mpona bana mpe baza mike makasi donc omona yo obongisi osala video donc dérangement ya mosusu ya moke abandi olela oza oblige osala na yo te ntango mosusu obongisaki prière ntango mosusu bokota losambo ntango mosusu kuna baorganize prière fo bozala donc c'était ça mais nzambe alobaki na nga lelo nasala video malgré temps malgré nyonso nalobi naosala kaka video moko ata moke po moto alali pembeni na nga soki alamuki tokati video tika nzambe apambola bino video oyo nasali yango mpona bandeko na biso bacongolais toluka mpenza tokota na profondeur parce que la profondeur appelle la profondeur tozinda parce que Saint-Esprit se trouve dans la profondeur kuna nde na profondeur nde toyebaka volonté ya nzambe mpe volonté ya molimo mosantu oyo nga nalingai naloba na bino par rapport ya video oyo eza message nazwaki na révélation nde nzambe alobelaka biso to mosusu na ndoto to mosusu na baécriture mais oyo alobela yanga na bandoto to mosusu na voix audible to mosusu na vision mais oyo apesa yango na ndoto. En tout cas bandeko na biso bacongolais tosala attention peuple de Dieu na biloko nyonso biso tozotala na mokili omoni lola bapreparaka lola kolola tokokota ngo tianga te na loyenge te ngawo nazalaki moto aloyenge makasi bokolanda témoignage donc lola bakokota na loyenge te
lola eza na baprincipe nango eza na badiscipline nango eza na lolenge nango eza na donc wana monde mosusu mpo kota na lola fo yo mpo eza identifie na bato bazalaka deja kuna donc façon na kozala façon na koloba fo kokana na ye parce que toza comme lui donc lokola toza lokola ye ye aza na lolenge na ye ye wana nani papa na biso oyo azali nzambe banzambe mokonzi na bakonzi aza na lolenge na ye Jésus de Nazareth aza na lolenge na ye le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob toloba yango bien mais aza na façon na ye bato bakota na lola ndeko na nga oyebi ntongo bato batala nga balobi omitiki boye mpo nini mpo na nini omitiki boye mpo bacomprendre nonu oyo nga na mona te oyo nga na vivre te donc c'était ça nga mona azalaki moto oyo natekaka bameshe nasalaka baperike nadefisaka bato bameshe natekaka baclosure nadefisaka baclosure bato bakotika bameshe mpa na nga nasala bakabelo nakotia mpe poudre bafond de terre nakozwa mpe perike natie na mutu navandi mpe nabimi mpe ndenge mokili elingi mais toplaire Saint-Esprit ke toplaire bato ya mokili parce que okoki ozala lobala te ozomonoka si soki maquillage ozokanisa make-up ozokanisa babote nde epeso libala malonga ya bien eza pa nzambe siko libala bien pa nzambe pozwa libala wana ya bien fo kota na baprincipe na ye mpo yazwa mwana na ye ya bien apesa yo nzambe akozwa mobali ya malonga kaka te ya ye mwana na ye kopesa na yo moto pansaka na bameka po pasaka na babilo mosusu non nzoto eza bien kobongisa nzoto eza kitoko propre nde bato bazokanisaki po omitiki na ndimi te propre te eza na maquillage parce que bamaquillage bamisusu bameka eyeka lelo bokala wana tozala asali te bamama baboti biso bakoko na biso bazala asali te solo non po na place ya meshe yango natie kitambala bapoudre kaka natie te naza na kaka nde nazalaka eza kaka nazwi bamekap wana na bambi mpe nazwiki kabelo natie yango wana nde propre siko so moto atie makeup te azwi foulard na akangi na motu nde nakangi boye wana mitiki pardon elamba nalati wana amitiki non nzambe aza na lolenge na ye atambolaka mpe nzambe alatisaka baservante na ye ndenge ye alingi balata komona alali na butu te balakisaka nde na nolata barobe bajupe mpe ya milai alakisa barobe bajupe onolata boye nzambe moko baservante na ye oyo ya nzambe oyo alola oyo mpo bamema sango malamu oyo mpo baedifia ata bandeko na bango mosusu baza na elateli na bango bana elateli na bango nga nazalaka kolata bilamba bandeko oyebi so toza makola bien oza shokola ozomona kaka nzoto bato bamonana na ta ya bien na nzoto ya bien je m'en fous batokola na bango bayebi wana toyoki bafikini babiloko kaka ya mikusi awa bakobika ya mikusi awa babuchi wana basere banimbertiaki presque ni mais lelo nakoma so namoni moto alati bongo na banzambe yokile mapo ayebi te mokolo oyeba kolela nzambe elimbisa ye mpo toyebi verité donc misu soki efungwami oyebi ndenge omifungolelaka baporte ndenge nango olata ndenge olataka te yango wana tika na yo kolobaki ya mitiki te zala lolenge na yo mokolo nzambe ovisite yo mokolo ngongano mpe ekoka orejoindre bango nde biso tondo otala bamama kitambala na mosika lelo mpe tokomi basi ya fula lelo mpe tokomi basi ya barobe milai lelo mpe tokomi basi ya bajipe donc c'était ça tolata mpe bakola donc c'est ça bref oyo nga nalingi naloba to se repentir parce que Jésus azoba to se repentir
Nzambe ayebisanga Rebeka soki omonanga face à face eza cause ya repentance sincère. Ça veut dire repentance sincère esala moto akutana na Nzambe efongolela moto nzela efongolela moto porte okoza aussi se repentir Nzambe afongolelo porte ya lopango ni okoti obanda okumisa ye pa Nzambe bato bayebi révélation oyo baservante de diable na basala ya Nzambe. Nzambe azape okoti pena na omona ozobondela nazaka moso na obondela nazolela na prière mama nazolela mwa Nzambe alakisanga nakuti na ndoto baninga na kati ya monde tukota église na salle baninga bazosambela bazoadore bazoeleve na koti na makelele na trouble baninga nyonso bato bakomotala talanga eza na balosambo mosusu pa Nzambe eza makelele eza na bafaçon mosusu ozoya attitude non devant Nzambe molimo mosantu abite na kaya mosusu mawela tinga na ngina ya boyoka sainte soso bisana to attitude nyonso ya donc ngamo na changer donc c'était ça Nzambe aza na façon na ye aza na baprincipe na ye aza na ndenge alataka bana na ye ya basi mpe na ya mibale to se repentir ya mibale tosala attention na biloko biso tozotala na mokili tosala attention na biloko biso tozomipesa kozwila yango temps Nzambe asepela te eza na masolo mosusu Nzambe asepela nango te so Nzambe asala glase oyoka mpe omonaka bandeko meme biloba lobo tolobaka oloba yango lisusu te opréfere ovanda nie ezala na moninga moko so abandi obetelanga masolo nzoka ye azalaki na ye azwa na ye mission envoyé diable batia ye pembeni na nga amvutaka nga abanda obeta masolo famille na bango oyo jusqu'à oyokele mawa obandi okonsole ye ya azokende donc azokende na lection na ba na losambo lection na ba na makambo ebele soki nakoma ekozala soki abetenga masolo ntongo na ya na bondeli Nzambe na lali omona Nzambe azoloba na bima bokenda camarade no kuna boki kosola masolo na bino bima mona nga soki na obondeli te papa amo abengani nga na ndoto Nzambe mpe nazobengana ngai donc eza na masolo mosusu elongolaka motu na présence ya Nzambe ozalaki na présence ya Nzambe motu oyo opesi litoi na yo amfute yo alongoli yo na présence ya Nzambe soki ozali na chance na opportunité na grâce ngolu Nzambe akotalisa yo ndenge ando otalisa omona masolo mosusu abengani nga bilonga longa pembeni na mboka ebeta masolo na bino kuna bolongo nasuku na ndoto abengani nga na ye kopoke masolo ya obetela nga ezosepelisa Nzambe te funa sani na kata na komi kokima ngomoni c'est ça mais soki oyebi na yo te oza na bagrâce wana te parce que bato mosusu baya na miso me miso ekufa bato mosusu baya na matoi ekufa mibali oyo biso tobande kolingalinga oyo tozobima na bango tozokushe na bango misusu bazalaka baenvoye du diable aza missionnaire amoni étoile na yo aye po adétruire aye mpo na bebisa bayika babebisi yo oya okola bo omonaka te oyoka te omona moto mosusu babeto masolo nde to Nzambe asala biso grâce omona olali ose retrouve omati likolo mpo batémoignage eza ake faire visiter likolo azobetelo pa osola na yo omoni mpe Nzambe ye moko aye otala yo omoni mpe Nzambe bosola na Nzambe bato mosusu sikoyo omona ngo lokwa lukuta neti nga sikoyo banda oyebisa donc yo na Nzambe okoma nyoka kosololako Nzambe banda aloba bongo kala aloba ne bongo lisusu te me Nzambe abongwani te bato bamona Nzambe baservante ya Nzambe ya solo na basali mpena Nzambe ya solo Nzambe aloba mpena boye na bato Nzambe asala bato bien makasi azwa baparence ya bato ebele me yo oyebaki c'est Dieu ye moko apesi mayele comprendre que c'est lui donc c'était ça tout se repentir totika bitalatala Nzambe alakisi ngai bato ya théâtre eza na bato ebele mosusu na bana théâtre wana bana kisi baza na kindoki bandoki basirene bambisi mpenza mbisi
abongwana apenda poisson na théâtre ata théâtre bobotama nango to bozwi yango kisi yango kindoki mpo boenvoûte bato oyo batalaka bino mpo nga mpe na ndota bino na tika boenvoûte bato oyo batalaka bino sikoyo ubie bozwi yango mpo ntango bato batala bino ebele bino bozozwa mbongo donc bozwi kindoki mpo bozwi kisi mpo na mbongo mpo boyebana koyebana ngo bino bozoluka bato batalaka bino boyebi bango te bato bapesaka bino mbongo boyebi bango te sikoyo mpo bozangaka alola mpo bozangaka nzambe ubi eza pena bakindoki bouta nango na bafamille to bokoli na nde bana na bakola kindoki bana baza bandoki donc boye okoli na kindoki na nde bakisi kisi okomi koloka bato bandeko bobanga nzambe moni peuple congolais bandeko ya théâtre mokolo bokoyeba identité ya peuple congolais wana congolais obomvutaka mokolo même congolais mo akomi yeba oyo aza aozala oyo aza te congolais aza inconscient ayebi to aza liboso ya nzambe yango olata bilatela yango ozosala bisalela yango ozolula bilulela mais peuple congolais aza peuple oso assez discipliné atie mabolongo na se au milieu de la nuit esiko tozwaki yano abeleli nzambe Paulo na Silas bazwa délivrance au milieu de la nuit abeleli nzambe nzambe akangola ye nzambe aosunga ye aochange vie na ye donc nzambe alingi biso mingi biso nyonso na mokili me biso nde tolingi nzambe te toza teti tolingi tomitambola ndenge biso tolingi tolingi tosala oyo eza plaisir na biso osimba tushe oni moto avandi awa asimbi tushe nalela liso te ne comprendre nzambe nde motambusi mpe mokomisi akende nzela nakomi te mpona nini nakende nga moko nzambe apesi nga chance opportunité obandela vie est-ce que yo ozwa grâce ngolo onga nazwi ou bien oyo ndeko mwasi wana azwi yo ozwa grâce wana ngolu wana yo ozwa bagrâce ngolu lokola biso nzambe asala biso ngolu azwi pema na yo baange baye bazwi yo okufi oyo tobaka okufi na mokili okei alakisi yo makambo me apréféré bazongisa yo ozongisi yo na nzoto na yo opréféré na nguya nzambe abimisi molimo na yo amemi yango place ye moko alingi apres kozongisa yo na nzoto ngolu wana eske kosalamela yo eske kozwa ngolu na ndenge oza na zemi wana ozozwa likani soki elongola yango eske ozwa bagrâce oyo biso tozwa oke elongola zemi olamuki mpe oke elongola zemi olamuki mpe ozwi bainfection te obebi te bakati yo batrompe te oboti lisusu eske ngolu wana yo kozwango non bato ebele biso tanto oke baklasse oyoka mpena moninga na biso ake elongola zemi akufi yazwi ngolu te ndeko tobanga nzambe nazongi na sujet nazali koloba bata théâtre mama oyo naloti ye nzambe azolakisa nga état d'âme na ye ndenge abongwanaka aza mama oyo kombo na ye na oloba ngo bana nzambe bakoyeba kombo nene bandi na ka na suki na mama bukanisaka nini kina mokili bato basambelaka te bato bayebi nzambe baza identité na bino nzambe abomba salite te nzambe atikaka bana na ye te nzambe afrappe toujours parce que boza na mission ya kobebisa bana na ye yo mo place oza oyebiki eza yo otelemaki na porte ya lopango bozalaki ubien na mobali na yo ubien na jeune homme mo botelemaki ozobongwa na sirene
ozozonga siko mutu ozalaki mbisi poisson na se ozozonga mutu kombona ebandi na ka osuki na a outi kolobama mikolo mingi outi kolobama lobama na internet balobi kombo na yo na basala nzambe yo mutu okoteli mama wana ebeta dame na ye mponi bino boye tosalaka video mpoka yosala video bato batala yebi te avosala video olobela mutu fu molimo mosantu aconfirme ke mutu azala nzambe parce que yo oza serviteur de Dieu servante de Dieu ntongo oyo ozolobela mutu otie elongi ya mutu wana olingi otombola ye na arte mobutu na eloko moko ya sali ya malamu oyebi te bato bakolanda ye apart bato bakolanda eske oyebi oyo azali non biso tokolobela nzambe molimo mosantu atemona ba oyo ye kotemona bato ka bitemona atemona te bato ebele na théâtre baza na kisi baza na bondoki bazovute bato botika komipesa na banovela botika komipesa na théâtre bandeko osoko mikotisa na domaine wana makasi luka nzambe luka délivrance bazosilisa bato mposa losambo bazolongola bato na présence à Dieu bazomema bato na mvutema soko otali premier épisode fo lokota la deuxième fois la troisième okoma ozelango lokola eloko mosusu okoma kozelango lokola eloko mosusu banga nzambe bamama basere bandeko basi oyo boza na théâtre oyo bosalelaka kisi nzambe ayebi bino nzambe ayebi peuple na ye nzambe ana plan mpona peuple na ye mpe azolinga asauve peuple na ye siko yo na misala no mabe omvutaka peuple na ye yango wana libo ezotambola biso nyonso tokokufa nabetela bino nde moto alongo wana nzoto to nzambe azwa molimo na ye miza bato mosusu nzambe alongoli molimo na ye mpo avisite quelque chose azongisa ye eza moto mosusu ka alongoli mpona lie de tourment baange bandomemanga wapi to nazalaki moto ya masumu na obetela bino na témoignage naza nanga mpe kaka moto ya masumu mpo naza na mokili ya se mpo nzambe nayebi nga me natambola liso nde naza kotambola te nakoma obanga nzambe mpo namona ye mpo aza na makoki ya kolongola biso na mokili mpe kobwaka biso esika alingi na moto na tourma yeka nzambe alors osalela nzambe luka na moki ozozwa luka osala moki ozozwa nzambe osunga yo babiso toza bofele de père et de mère tozalaka na moto omema biso na poto te na otémoigner na bapreuve ana otiela bino bafoto excuse ana otiela bino bafoto moni nde cadre wana eza na otiela bino bafoto monene nde nazalaka kolata basinga makayabu na loketo ta kopa monene nazobelela na bawenze koteka babiki koteka bachasse koteka nyonso nateki nasaliki receveur nasala ngo na ngola donc mpona luka mbongo nazala bien me nzambe wana moko ayebisa ngai Rebeka kende koteka tombola ye nda ponela yanga confiance abi kende oteka tombola nakotaki tombola na wenza rock wana ya kikolo bato bayebi kikolo na ngola bayebi na entrée wana na banda ofungola balon wana ayisinga teka tombola meteka bilamba bana to na teki tombola na komozwa mbongo ayisinga na ozolongolwa na ya poto na lisungi ya motu te na ya poto na pui ya fami te na poto nzambe moto amemanga poto mpe apenga mbongo ye moko de fond na bandaka na fond ya $100 me nazwaki mbongo oyo ememi 3 personnes na poto donc nzambe apiaka mbongo nzambe oyo tosambelaka apesaka mbongo mpe nzambe abotolaka mbongo na maboko ya motu po amemi na dimension moko bafaire comprendre ozomona c'est ça donc soki oza na vie apressé osimbaka atushe satana basakanaka na ye te moko na longwa na maboko ya satana yeba te nasalelaka satan asali savoir to nazozwa décision saint esprit ebisinga Rebeka fo banda otika koteka bameshe fo tika koteka bameshe bato bayebi nde nanda oteka bameshe bato bayebi nde banda ofutanga baniongo banda osunganga
mais molimo ayebisinga fotika koteka bameshe atalisanga makambo eza longue histoire donc natiki koteka bameshe mais nakoma ekozanga mbongo esila ye na maboko me nazongeli koteka bameshe pe te ozomona nzambe moko avandi susuko na makolo na bando olakisa makambo ando faire comprendre liloba na ye akomolinga oyeba ye akomolinga donc oza na plan aza na projet ke yosalela ye siko alongoli yo na distraction akomolinga otanga bible tangaka bible tanga de jeunesse tina apocalypse azoluka faire comprendre oyo nzambe oyo abengi yo akomi koteya yo akomi kolakisa makambo nzambe aza bon na moma na ta mosusu ozanga na moma na ta mosusu ozanga donc etika nzambe apambola yo peuple congolais luka nzambe peuple congolais oza nzambe peuple congolais banga nzambe peuple congolais bevenemi ezoya peuple congolais Congo eza nde bozomona Congo te bose prépare vague ezoya na Congo vague ezoya na mokili mobimba nzambe ntango alobaki aza na kanda alobaki kata aza na kanda na France nde bino bozokanisaka France nde moto aza na kanda na France ekoya colère na nzambe eza partout sirène moko abimi na kombo ya Julie donc sirène wana ye mpona kobebisa siko biso na place tomipesa na prière yo ozolinga oapparaître na momani yo olingi oapparaître ntango ozolinga oapparaître obali ya mabe ya kindoki ya koyela yo aodétruire vino aoleliso amoniso pasi mais so omibombi na makolo na nzambe omibombi osefase movandi na makolo ozoluka ye nzambe koma omibombi na kati ya komibomba oyo mibombi wana nzambe aosunga sukoluka mobali aopesa mobali apambola yo aosunga aosepelisa yo parce que omibombi me ntongo ozo expose banjinji bakoya yalokwa manga bakati bacyango boye banjinji bakoya bakouta koto bakoya na mangana me mango eza na bafungoli te mpo mona banjinji basangela ngo eza pasi donc tomibomba na nzambe tomibomba mobali mpe akomona na nzela be oh mwasi alokwa jeune fille alokwa mokolo napenda bafia kitambala bokene wapi omeme wapi donc c'est ça njoko mibombi nzambe abombi yo nzambe akila penda Eve akili Adam akili Eve na ye nzambe asala yo penda bongo atiki yo asali yo kasa mobali kosi expose na yo te nzambe apambola yo nzambe asunga yo po totika koapparaître liboso ya bato ezoluka biso baproblème totika loyenge totika distraction eza moment distraction te peuple congolais so nzambe apesa nzoto kitoko eza nzoto mpona koexpose te yango ezobendela bato ya mari de nuit bamari de nuit mosusu bazalaka bekolo mosusu ya bétranger oyo oloba basali te me ntongo expose nzoto na yo aza ya ndoki aya olando na butu me na moi boolinga ye te mpo aza ekolo oyo osepelaka nango te mosu alobi aza sali te me taki aza ya moto abutu ayekolanda yo tika biyokayoka bamiziki mosusu efongolaka bato baporte yango nde ememelaka bato baesprit mosusu eza na bamiziki bacimetière fo banga yango kotaka cimetière na vie de prière donc nzambe azala na bino oyo na ngai naloba yango wana mpona théâtre mama yo oza sirène repens-toi soki na loti oyo susu nzambe alobi nga sur toi ayebisi nga tanga nkombo na ye na kotanga nkombo na yo repens-toi quelque chose eloko osali na Congo yango wana te pesi yo nzela oloka bacongolais oyoki mama eloko oyo osali na Congo wana epesi yo accès te oloka bacongolais yango wana keba po liso ya nzambe ya likolo ya Congo bino nyonso bozopumbwe bino nyonso bozolinga bodétruire bana na ye akodétruire bino video nange esukia parce que ere ya prière ekoki babandi deja kobenganga tika nzambe apesa molimo ya discernement
tika nzambe faire comprendre longo na ba distraction bitia vidéo yangwana ba novela ba théâtre. Ce n'est pas notre monde. Monde na biso la Bible, prière. Kosambela kolanda bandiko na biso mosusu. Takanga na biso nzambe na okoka na ngai te. No ibalanga ndenge osaba vidéo te sete soa bisanga tala batu bandeko na mosusu e opeso pe mayele. Nzambe bana ne o ya témoigner pe alinga biso totala bango po tozwa mayele. Ovandi po botali mama na biso intel, otali pe mama na biso kuna intel, ovandi otali sœur na biso intel o ya tindi yo ya puso tala ya l'action na ndoto. Ki aza ye pe komo okoka. Tika nzamba pambola bino, tika nzamba sunga biso nyonso. Tosalela nzambe. Alobi bozwa kombo nanga bokoti yango partout même esika kombo nanga ezati bokoti ya kombo nanga pokala te nazozonga. Koya na ye komi pene. Tobanga nzambe bandeko tosambela to se repentir. Longola lokolo moko etikalaki libanda tiango na kati. Ba futilité obima biso lelo te. Non tiela bino ba photo nanga bomona nde nazalaki ni pe na bandeko tia ba poudre na ba maquillage wana ndenge pe na bandeko zala. Donc nzambe apambola bino ngambo nazalanga bien, je me trouve bien à l'aise pour na lokumu na nzambe na sepelisa ye na paraître liboso na ye ke liboso bana mibali ke liboso monde ke liboso mokili. Tika nzambe apambola bino tika bana na nzambe nyonso tobondelaka mpona bino bino pe bobondelaka mpona basala ya nzambe oyo baosali na bosolo. Tika lipamboli ezala na baservante de Dieu oyo baoservi notre Dieu na bosolo na vérité. Tika nzambe abundela baserviteur de Dieu oyo baza na bitumba oyo bazosalela nzambe na bosolo. Tika nzambe ya lola apambola bango le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Jésus notre maître azala na bango. Molimo mosantu apesa bango mayele pe makasi asunga bango. Amen.